Oh Seigneur alakisaki biso atikalaki nanu na troisième œil. Même yemoko aselo ba abe ba isaye ke ba longola na monde wana. Mais azoyi sanga malgré ba longola nga na monde wana na monaka eloko moko etikala na troisième œil. Mona miso efungwami. Oh Seigneur alakisaki biso tango akimi loge wana parce que komaki na suka. Voilà. Akomaki na suka penza ba manda na akomaki siko koluka kokima po esenge na yakufa. Siko akimaki nde na ba abe. Pasteur Nzamba pesa bango mitema minene. Un pasteur azana un grand cœur. Mutema moko munene o ezali ke baza ko kamba ba brebi baza ko kamba aussi Bonzambo ekomi ko bebisama pourquoi parce que base eza susute. Prophète azo mema batu na bangomba prière mais azana tente ya ko kolisa base. Tozana posa ko pesa monde ba yeba Jésus-Christ. Le Seigneur est le Sauveur. Lui seul qui est le Seigneur, le Sauveur. Yo oyo ozana problème. Benga biso na lobi boy. Biso tokozana moyen ko orienter yo. Même na babisika oyo batu ba tangu yo pamboli biso. Na lobaka te ke pambola masala beauté. Tangu yo zo pambola biso, bibezo ba oyo azo kanisela ba sali ya Nzambe. Le fils que na un verre d'eau, Nzambe wana ko pambola yo. Tangu yo zo sala bolam. Merci parce que nous sommes déjà avec le berger Roli, le plus petit, Kati, Nabasel Nzambe. Voilà, tous les awa tous les belé. Naïe par rapport à la CG ou tous les na émission na biso les lorités chrétiennes. Avant de quoi il y a la biso frère Caleb, fiston au Boyebi. Alors l'élo message nini aïe pour nous ça la peuple de Bata la biso à ce moment. Voilà, l'homme de Dieu Boni santé nayo et aussi à Église Corps de Christ Mobimba. Voilà, santé ça va par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Corps de Christ aussi bah oh union sotozo semble la pona bango. Par la foi, même Baza Moussika, Tobi Kenzamba Zobatela. Ok, nous sommes pour la bandeko, Bagotala Bisso. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, te pécio merci qu'au Sabiso sous Namo Yalelo. Tika ete nyon soyo bongi sakikati na monoko yangai. Le plus petit dans le Seigneur, Yahweh Ebako Simba Mabota, et Zongi Sabasal Nakacha chemin de la vérité et la vie, qui est Jésus-Christ. Pambola Bao Nyon Sobakoyo Kango, Pesalo Biko. Et Saboyebi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Merci. Je crois bien que selon déjà na berger Roli awa tu es ba mamuke koyi banana yo na frère Caleb da kindenge nini pour que au même la biso ye awa na super promo 240 frère Roli et aussi papa Mayele aza bien Mosakoli. Oui, aza bien aza parmi abato basenga kangana sunga bango na ministère. Ok. Ok, mais le contrat ici là qui maintenant a commis libre. Oh, Seigneur Aloba qui n'a salé là et ça l'a mis déjà tout. Natika qui est vraiment moi déjà n'a libre. Voilà. Pour on a pu naïba qui yo à travers hier. Il pour mener ce frère Caleb. Ça c'est bien. Alors même au solo là quand même. Tout le baïsa séparation mais la division t'es quand même. Oui, tout solo là kana papa bien. Union sur les Carapenza bien. Ok. Malgré la chair, hein, ça passe bien. Ok. Ça c'est un peu ça. En tout cas, merci Berger Roli. Alors pour notre frère Caleb, koyi banano notre frère Caleb, ezaki na ndenge ni expliquer biso et puis tout dans ma détail monsieur. Mon alomba union sokoye banana frère Caleb. Tozalaki na un endroit moko quartier moko, ezalaki quartier wana na bando vanda na permanence. Na permanence nazwa ki charge ya kobatela la biloko église pe ko kam ezalaki na kindibula. Ici quand to bando sala prière ya intercession. Na Kinshasa na kindibula to bando sala prière intercession. Parce quand na ba intercession ezana mwasi moko ser moko abande ko monaka e ba yebaki te place ya utaki mais ayeka na quartier neti mutu moko boye. Sikoyo tout l'état ba monaka e ba ngaki ba inviter ce qu'on a prière. Ah papa, il y a kaka osambela pena biso. Pour ça na moi ba souffrance. Des sœurs wana ya kana na 12 heures la prière intercession. To bani ko prier pour na ye, to prier amen kenaye. Deuxième jour à sepela qui na prier. Aye prière le ka ki tellement makas troisième jour nda bani ko tubela. Tu vois tant abani ko tubela oui, abani ko tubela ah
prière to bando sala po biso to sambela mingi pona batu donc bino pe boyeba na note ke non na magie azofitiste boyeba kité to yeba kité parce dans la prière nzamba yo kolobela biso et puis ye moko alobi ah en tout cas soki bomona nga awa na kima kokima wana nazalaki na ba problème na compagnie moko na kati ya compagnie wana esalaki ke na luka kisi wana esali ke na nzela ya kisi wana na kota na luka ba protection mais nakendaki mpenza na profondeur ntango nakoti na profondeur nde kuna nazoyoka ba réunion to bando sala tala makambo abongisaki ezalaki boye ya liboso na abetela bino ezalaki nini ba réunion wana naye koyoka bato oui bato ebele baye kolobela makambo ya corona makambo mais biso toyebaki bamakambo ya corona wana avant makambo na frère Caleb alobi na ba réunion oyo babanda kokende na monde de ténèbres alobi na ba réunion wana nde kuna nde babanda kosola comment détruire le monde nde babanda kozwa ba projet ba pesi pas ba docteur bazui ba projet mususu ba pesi donc c'était ça nde alobi na totunia na ba projet wana nini ezobongisama ayebisi biso 2020 2021 2022 eza ba année moko ya vraiment Satan ko se manifester mingi pour ayeba ko diminuer force ya ba chrétien dans la prière yango komona tango bokomona ba biloko moko ko banda ko bima na lobela kyango na yebite soki bozo reconnaître batu bakobimisa ba bâche ba 22 ba kilte ko banda ko salama omona na 15h22 jusqu'à 18h22 ba biloko wana ba 20 nde yango nde ngana yoki yango malgré lukela kinga bitumba na basale belé et loko pour ça ngana memaye eza lokola confession eza ba secret ngana yoki tozalaki ka 7 personnes Nabina 7 personnes otoyoki, oui, biso toza édifié. Mais il y a des autres, nos frères basés dans le monde entier, nos frères en Christ. Bayebi makamote nakosala nini en tant qu'un intercesseur balobi un intercesseur azali un avocat azali un gardien soka yoki mabe moko azoya a sonner akeko signaler ndenga na yebisaki bon tobima to sala émission moko na YouTube enfin que corps du Christ non se ba yoka yo voilà talisa biso biloko wana enfin que ba oya nzambe basalela ngote sans sipe ezalaki biti ya liboso nayaki naye nayebaki te soki autaki nanu wapi to na musali nini mais oyo ya liboso biti ezalaki ke na annoncer le peuple de Dieu bayeba biloko wana tant coroner ye babimiseli biso ba mafuta moko ezalaki ba 22 ezalaki ba désinfectant ba 22 ba biloko wana et puis mutu moko abenganga na France alobi nazomona kilt moko ezosalama na mosali moko ebandaki 15h22 jusqu'à 18h22 ayeko yebisanga kaka ndenge yo lobaki na moni ekokisami bongo na lobi ya gloire à Dieu biloko wana ba kilta bongo kokota te biloko wana ba 22 wana bosomba te ezala bilamba ezala biloko songolo paka ezalaki beat oyo na memelaki frère Caleb na kati ya ba émission oyo en dehors de ça pour ça nanga ezalaki frère Caleb ya bika parce que ayebisa nga eloko moko tango akimi loge wana parce que komaki na suka voilà akomaki na suka penza ba manda na akomaki siko koluka kokima po esenge na ya kufa siko akimaki nde na baabe tango akimi na baabe nde basali ba protection nyonso na ayebisaki nga posa na nga ezaki frère Caleb abika yango na bande kolandela yango souvent lobaka basango l'église catholique batana moi ke ba ebele ba ko rater lola voilà c'est un peu ça donc ayebi bango malam eza bato basalela e protection jusqu'aujourd'hui bon ayebi te na zan information te nani oyo a délivrer au kati na biso to salaki na kaka une semaine ya pamba après une semaine nde to monaki ali motant to koti siko mozindo to comprendre to koti siko mozindo poto luka nzambe Seigneur Jésus-Christ a délivré nde prière comme makas akomaki oko lukaye azate papa kino lelo kati na to monaki nini oh Seigneur alakisaki biso atikalaki nanu na 3e œil même yemoko ayesenga ke ata soki abando kutana pena bana mike bongo azoyebisanga berger moni mwana wana azana basina mabe azoloba malgré ba longola nga selo ba abe ba isaye ke ba longola na monde wana
mais azoi sanga malgré balongola nga na monde wana na monaka eloko moko etikala na nga 3e œil mona miso efungwama ainsi ba abe babiki sakate c'est le Seigneur Jésus-Christ qui sauve yango nazo bisa batu nyonso yo vraiment eza na batu oyo babiki sakate batu babiki sakate église biki sakate c'est le Seigneur Jésus-Christ c'est celle qui sauve na meka ki ko conseiller ndeko vraiment akima kibiso et ko sala ke to bungana kinaye na bimaki na bisika wana na bando vanda place nani o mosali moko to bandaki na malamu mais moi qui m'en souvenir salamaki ba incompréhension non bi bezo ba loboko ezo me mona mabe sala nini 4 yango na mona ki non na se séparer na ye na komaki siko libre ba activité nyonso ba ya ba intercession na ko intercéder pona mutu to ko zo engagement église mobimba que to sambela pona mission na bango to sambela pona mutu songolo paka nde na se retiraki siko nde na zana ndako peut-être azwaki ailleurs pour lelo so otali même santé azaki nango lelo a récupéré une Amazon santé a commis santé kitoko tout ça se passe très bien alors je sais pas peut-être à rater une église d'un bino to le rappelle to benga to tout nan te si réellement azwaki délivrance na église voilà ça c'est bien donc c'est ça voilà bon pour na munene je crois c'est gloire à Dieu soka comme nene po ezalaki tant na leki na inde c'est à peine bat ba komaki ko s'intéresser na ye ba comme ko luka ko benga ye eloko ngo bazwila ngo mbongo yo lobaka boye po biso to zwila kango mbongo to panzaka boye boye c'est un peu ça na ebandeli ezalaki bongo nga na yebisi bango bon nga na sali yango mpona mbongo te mpona ko édifier peuple de Dieu ke omoni biloko bosimba te soki oza makasi dans la prière ko faiblir c'est un peu ça mpona ye voilà mpona papa Isaac Mayele oyo kobakisa nini bon mpona papa Isaac Mayele tozalaki na ye to travailler pe eloko to bandaki na ye na Matadi akutaka ngande na Matadi na Matadi wana na bando au travail na église moko nde alojaki epananga pendant une semaine on a zo sabino c'est la vérité pendant une semaine après séminaire na ye kozonga na ye journée suka ebisinga ke nako nzamba zo ebisa ye ke nga na kopamba makasi mais nesika wana te naza ah papa eza bongo ok denga pe na yebisi ah prophète boni yo za musale mnene nzambe mais oza na ba Élysée te pe oza na église te oya yo moko nda yebisinga bon batu nazaki na bango baza penza malamu te apesa moi ba raison na ye nde na yebisi tant to lali Seigneur azo yebisanga ke na Kinshasa kopesa yo temple kopesa yo esika okotonga nde tanto zwaki dei na Kinshasa ndeko na nga moko akufaki awa nde na yaki na sungi ye na lingi nazonga boye na lobi natala na prophète wana nde ta natali ayebisinga bon lokola yo lobaki ke nzambe alobeli yo vraiment naza na quelque chose sunganga toluka esika tofutela nanu jusqu'à ce que nzambe akopambola biso ok nde tozalaki na ye mpe nabengi bato kuna baplace nga na bando otravaille na tie bato mosusu ye na ye kosunga ye na appuye na ministère vraiment nakutaki eloko te lelo nzambe asungi vraiment mabondeli bato basimbami bapamboli ye esika ye moko ezali déjà temple mpe déjà etongami etongami vraiment epuis na kati totravaille moi dire na formaki mingi basali baza kuna bazotravaille dire namoni bon parce que moi batirement moko ngaki ebanda kosalama na lobi bon malamu natika lokola déjà basali bazali bako accompagner œuvre nga na zongeli na esika oyo nzambe atiaki ngai voilà ça c'est bien to bana mito yo ozongi ba Congo bi ozana biso na ville ya Kinshasa au travail awa bon naza awa na ville ya Kinshasa nazo travailler siko ngai moko selon ndenge makambo oyo nzambe azoyebisa ngai na salle. Ok, ça c'est bien. Alors, si j'ai nommé le biso par rapport à la prophétie aussi, la prophète. Alors, nous avons dit qu'il est là juste pour 15 minutes. Au éclairé dans l'Anzambé, au talibongo, prophétie aussi, bah, prophète, l'homme de Dieu, berger, le micro. Merci beaucoup, Papa Nabiso, merci beaucoup. Et l'autre ici, na lingina lobela mingi ba prophète na ba pasteur. Quand nazo bondela nazo yoka passe mingi même na physiquement.
il y a beaucoup de pasteurs na yebaki bango nyonso ba quitter ministère na bango babani ko kima mbango bakuma ba prophète. Je me suis dit nazo tuna mutuna, est-ce que pasteur aza plus petit que prophète, ton prophète aza plus grand que pasteur? Parce que nazo mona batu belé bazo kima ministère na bango, il y a d'autres gens ba benga bango nzambe penza benga ba pasteur, mais influence et comme ko kimi sa bango baza sous ba pasteur te ba comme ba prophète. En vrai dit, je me suis dit pourquoi monde des otambola boy? La Bible dit que to landa mo pepe monde te, to landa mokili te mokili e ba kaka Yesu. Batu bazo kima kozala pasteur na ndenge nini? Parce que un pasteur nazolo baboy, un pasteur soki okei na maloba na Nzambe. Jésus-Christ est si comme mon côté attiqué la prophète église. Mais Jésus-Christ attiqué l'église n'a pas pasteur. 3 fois sa Pierre. Pierre, même si, paie mes brebis. Pierre, même si, paie. Donc, ba brebis, ba tika bango na maboko ba pasteur. Ba pasteur baza banane. Ba pasteur nzamba pesa bango mitema minene. Un pasteur azana un grand cœur. Mutema moko munene. O ezali ke baza ko kamba ba brebis, baza ko kamba aussi ba nion. Même ba nion bazali ba chrétien to même o ya ba bébé. Donc ako mema yeso ko moni distance azo ke na eza mosika anio azo ko kotambola te, un pasteur ako mema anio wana. Mais un prophète, ceux qui mutu moko azo sala mabe, prophète vraiment baza bato ba dégâts. Prévenir que Jésus-Christ a zoloba ba oyo nyonso ba yaki avant nga baza ba brigand. Pourquoi Jésus-Christ a zoloba ke baza ba brigand? Parce que ceux qui totali histoire à Élie a boma ba tebele totali ba Élisée nyonso wana. Ceux qui nzamba pesio mutema kozala pasteur papa vraiment kangama na musala wana. Koki mate pona o influence yo po comme prophète po zo batebele non kangamana eza vision oyo Nzambe apesio. Un pasteur azali mutu munene oyo Nzambe azotia misu na ye pa na pasteur parce que ba brebis nyonso Nzambe azotalela ngo pasteur. Pasteur za na mutema malamu, pasteur abengana kate, pasteur ayaka ko azalo ko la papa oya sangisaka libota. C'est un peu ça. Nazana ba passage belé na kota Sabino. Oh Jésus-Christ azo kebisa biso ezala na Matthieu 6 33. Tanga yango koyoka nini oyo ezoloba Yesu Christ azoloba pona ba prophète. Eza aussi na Jean 10. Banda yango na 9 kino na 10. Kuna nde ozoyoka Yesu Christ azoloba ke ba o nyonso ba yaki avanga bazali ba brigand. Jésus-Christ a na posa ba prophète, bozwa église, botike la ba pasteur. Un prophète a na mutema moko o ezana pasteur te. Yango zomona vraiment makambo baby. Bon Nzambe ekomi ko baby sama pourquoi? Parce que base eza susute. Prophète azo mema batu na bangomba prière mais azana tente ya ko kolisa base. Tozana posa ko pesa monde ba yeba Jésus-Christ. Le Seigneur est le sauveur. Lui seul qui est le Seigneur, le sauveur. Seul Jésus qui peut sauver. Non pas le prophétie qui sort, mais la parole de Dieu qui sauve. Lilo bananza mende yaka ko sauver. Donc ba oyo bazo landa. Donc bozoka ceux qui même bisika nyonso bozo monake muntu batu même elateli na bango. Eza sous malamu te muntu azoya na nzela ya Nzambe, azoya église. Prophète atiki ya ndenga azoya. Donc ba pasteur bazonge la saine doctrine. Yesu Christ atiki la bino musala wana. Tant tozo bonde la Nzambe azolobela biso makambo wana. Bolobela ba pasteur bazala bato prestige te. Base eza susute na mitu ya bana Nzambe. Connaissance biblique eza li susute. To yebisa peuple de Dieu bazonge la Jésus-Christ azali mokonzi pe mobiki. Eza na mission Nzambe apesi biso. Fona banda déjà kosala yango. 6 décembre avant décembre ici là. Yango nazo bengi sabatu. Nzamba lobi parce que Kinshasa ba envahir yango makasi. Et comme bitumba na l'église mutu azoloba ke église eza yanga. L'église ebele comme ya bato eza su ya Nzambe te. Yango Seigneur lobi tokende partout biso ngai apesi nga mission na kende na ba province côté ya Liloba na Nzambe
côté na côté ya kaka liloba te na mema aussi oyo matériel parce que boye basali ya nzambe mingi bafingami tango besoin côté ya bino besoin déjà bato bayeli eloko kolia bato bazana nzala mais oyo nzambe apesinga vision alobi yo na kotinda yo okozala mutu oyo ozosunga spirituellement ozosunga aussi financièrement hein nde alobi nanga kende na kopesa yo bato bokotambola na bango na yebi bango na nteme nzambe alobi na kopesa yo bato na yebi bango te bisika bazali alors vision eza moko oyo toye nango nzambe alobi tokende na ba village na ba province partout tokomata même ba avion pour prêcher la bonne nouvelle parce que Bible zoloba aller partout dans le monde en faisant cela et que ça la ke bozongi ya Yesu Kristo ezala proche na pamboli bande ko nyonso ba oyo vraiment ba tsaka biso confiance parce que nazalaki nanu basé quelque part parce qu'on a commis libre na zongeli ba travail na ngandenge ezalaka normal zamba azotinda biso na ba mission tokende mission alobi tant to kokende to ba ko soutenir bato ba veuve ba orphelin même bato baza na passe donc na lobi boy toza na posa yo mutoza bino boza na bambongo oza na mbongo na yo ebele oza na ba mituka na yo oza na ba biloko ebele pesa yango na musala ya nzambe enfin que tokende to pesa ba pauvre to pesa bato oyo bakanisaka ke Yesu Kristo azaka ka liloba te Yesu Kristo apesa ki bato pe lipa hein Jésus-Christ apesa ki bato lipa après avoir côté ya bango nde apesa ki bango lipa nde Seigneur azobisanga tango ko banda côté ya okozala pe na biloko babilamba baloso bamungwa basukali babiloko wana okobanda kokende nango na ba village kosunga otei après avoir côté ya ba oyo bakoza na passe okobanda pe kosunga bango na biloko wana c'est un peu ça yo oyo bino boza na ba mituka bino boza na bambongo na bino tala nazomona bato ebele bozo enversi bambongo ebele na biloko mabe ekozongisa eloko moko te inversi mbongo na yo na bonzambe nzambe wana ayebi lolenga kopambolela yo toyebi histoire ya Tabita problème eyelaki ye me biloko wana egangaki bino bato boza na baproblème bozosengaka nzambe abundela bino pesa biloko na yo esalela nzambe toyelaki yango te message na yelaki déjà si nalekisi yango message oyo ya ngai Seigneur alobi ke apesi biso mission kokende na ba province na ba village ko prêcher la bonne nouvelle eza na ba matériel tokobanda kokende na ba bilamba tobanda kokende na ba biloko kolia tobanda koteya liloba pe kolakisa ba vidéo alors tozana poser ba caméra ba projection wana ekozala biso malamu soko ozana ngo kosunga biso nango ozana mituka na yo opesi biso yango ekosunga biso na transport kokende na ba village ekosunga biso ozana ba biloko na yo ya kolia ba bilamba ekozala malamu pourtant tozo kota ba mission wana bato bamona ke toye na molimo pe tozo sunga bango na mosuni c'était un peu ça vraiment ezalaki message oyo tolobaki tokoya to annoncer na peuple de Dieu c'est ça nzambe akumisama nazalaki penza biloko nyonso ezalaki en ligne te mais nazongisi yango en ligne ba mamero ya téléphone ezalaki te na blokaki penza nyonso mais cette fois-ci ndeta ya musale koki ata tokosala na Kinshasa te soki esike monani tosala na Kinshasa nzambe alobi bobanda tokosala mais oyo ya motuya nzambe atindi biso tokende na ba village pourquoi pas tokokoma pe na ba ville tamsu pe tokokoma kino bisika yo zali tozana message ya vérité tozana message ya vérité que mutu alongola na mutu na yeke elamba esovaka kombo ya mutu te mais le nom de Jésus-Christ il y a la puissance derrière dans le nom de Jésus-Christ la puissance nzambe alobi boye Jésus-Christ tango asekui akufaki pona masumu na biso yoka tango Jésus-Christ akufi pona masumu na biso kosekwa na ye Yesu Kristo aye asekwaki na ba chrétien nyonso ba o bakufaka na masumu na bango balobi na biso Jésus-Christ azali au placé azali likolo ya ba likolo nyonso cela veut dire quoi Jésus-Christ azui biso ba chrétien biso ba oto ndimela ye amemi biso amatisi biso pembeni na ye donc oza na mokili me ya mokili te tango ozotambola wana oza likolo pembeni ya Yesu
Yoka, il y a des puissances dans le nom de Jésus-Christ. Comment? Parce que Jésus-Christ azananguya au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de tout nom qui se peut nommer. Bakombo okoki koloba onga noko onga mutu songolo pakala. Yesu Christ azali koloba bakombo ango. Skoyo sans le savoir, biso ba chrétien, Jésus-Christ en Apocalypse 3:20 alobi je tiens à la porte et je frappe. Jésus-Christ a kota katina biso. Vous comprendre. Tant que Jésus-Christ a katina yo, il y a la puissance, ma puissance ou Jésus-Christ a katina yo. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup des hommes de Dieu, il y a beaucoup des enfants de Dieu, bazoye bateke derrière Mukongo bango, il y a une puissance. Nous voulons vraiment développer cette puissance-là. Nous voulons développer sagesse wana. De côté, il y a yango partout. Ceux qui nous ont appelé si biso battant que nazomona batebele bazoki ma ba sorcier. Mais Jésus-Christ a lobi que azali kolo ya ba puissance nyons. Et là qu'on y zo dominer yo. Puissance nini o ezo dominer yo. Pouvoir nini, autorité nini. Mais ngana ye koyebisa oboye au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là wana eza na makoki ya kokima yo. Eza yo to kimango. Donc on est là, tozo sambela. Ozana ba problème na yo. Na lobi te ke biso tozangi ba problème. Nous avons des problèmes. Mais intercession eza nzambe mutu asengi ya. Azolo ba ke nazo luka mutu moko atelema, atelemisa brique. Nazo luka mutu moko a plaider pour na peuple nanga. Je me suis dit Seigneur me voici. Dans l'œuvre de Dieu, ezana nzamba bengi biso à 100%, à temps plein. Na temps plein wana to salela e. Yango tang na ye na Kishasa ebele bazo luka bambongo, ebele bazo sala misala, mengai nzamba lobi vandaka na musala wana. Sambela kapona bana nanga. Et en faisant cela, naza tellement béni. Zamba zo pambolanga spirituellement, physiquement, zamba zo bundelanga. Nazo bondela pona batu, bibezolo ba biso na elanga ya nzambe, nzambe na makambo na biso. Yesu Christ nda zo défendre nga. Nazo kuta na bitumba moko makasi. Sans Jésus-Christ, mbele naza boité. Parce que naza na ba menace moko ezokoma ke likambo yo sala kite balobi yo sala kyango. Bazo ba biloko moko ya bongo. Eza eloko moko ebongi samaki ke fozo yango, mais mutu moko atelemi ke bo pesa yeke azaboye. Tout ça c'est le combat. Oyo satana azobundisa biso. Mais biso pe to kolemba te, tozoko bakaka toujours ko sala musala nzambe car yango wana nde nzambe abongiseli biso. Na lobi boye, yango nde ezali bilei ya tongo midi pokwa mosala ya nzambe yango nde nzambe akofutela biso tango nga nazosala yango te mpona babien mokili oyo eza na bato ebele bazolinga kobundisa bana na bango bazolinga kobundisa bandeko na bango mpona biloko ya mokili oyo biloko ya mokili oyo ekotikala les hommes de Dieu tobundela biloko ya mokili oyo te tobundela bokonzi ya lola towelela yango la Bible dit que cherchez premièrement le royaume du ciel. Yo oyo ozana problème benga biso na lobi boye biso tokozana moyen ko orienter yo même na babisika oyo batu ba tangu yo pamboli biso na lobaka te ke pambola masala bote tangu yo zo pambola biso bibezo ba oyo azokanisela basali ya nzambe ne fils que na un verre d'eau nzambe wana ko pambola yo tangu yo zo sala bolam nzambe ndako pambola yo yango tangu yo ozana problème benga biso toko orienter yo moni likambo wane salela ngo boye sala boye nzambe akofongolela yo mutema nzambe akoyamba yo c'est un peu ça na pesi nzambe merci ko sala biso ngolu pe grâce ya koya susu na présence na bino vraiment bozala na bobangi te yo ozana ba problème kozala na bobangi te Jésus-Christ est vivant le boko na nzambe ezo sala nani le boko na nzambe ezo sala nani nakumisi nzambe bopambolama bozala visiter ba pasteur bozongela musala ya nzambe na lobi te ke ba faux prophètes kaka bazali te il y a de vrais mais ba o bazana connaissance batala batala ngonga bibezolo bana tango ya suka le faux prophète bako telema mingi nazomona batu nyonso bakomi ko se focaliser kana ba prophète bozongela ba pasteur ba pesa bino liloba oyo eko orienter bino kino na bokonzi ya nzambe nzambe apambola bino na pesi mbote na bandeko na biso bazali partout boza tellement ebele malgré ba contact ekatanaki mais déjà yango yo ezongi
ezongi mpona mosala nzambe na kati ya Amérique napesi mbote na bandeko na biso mama pasteur na mobali na ye malgré beaucoup de choses mais nayebi ke nzambe muto ayebisaki yo toya si c'est seulement ce Dieu là vraiment kokisa maloba na tokoya tokosala musala nzambe na Londres aussi ezana ba mama na biso baza kuna ezana ba papa na biso na France aussi ezana mama na biso kuna oyo nzambe simbaki ngana benga kaye un ange main aza ange mais ya nzoto nzamba simbaki alobi ke na lali nzamba azoyebisanga ke na soutenir libala na yo abimisaki na ta ya confinement nzambo abalisi biso na voie normale abimisaki mbongo ebele lelo toza marié nazo sala musala ya nzambe malam. C'est le plus petit dans le Seigneur, c'est le berger Roli. Que Dieu vous bénisse et tant nzamba kopesa biso susu na koya tokolobelango. Merci. Numéro de téléphone ezali 089 89 45 838 089 89 45 838. Ya Vodacom eza 081 31 88 121 081 31 88 121. Soko bengi biso okozwa biso. Merci beaucoup. Zamba le lapin.